moko ekoti na minute ona mboka on a kopapole lango penza batu bien surtout na église masolo e sika masolo mituka na lingi suko lobango na TVT na bendelo ko mobo epole tambola kati masolo e nzambe ozotina nga na musala ya buzoba pona nini nzamba ebisinga lobi soutenir Fally masolo e pona ba album na biso ko remarquer to yimbela ka mimi nana Ketchup la reine mère, c'est-à-dire mutu aza mieux placé à gérer makambo wana nyonso eza Fally pour pas Cap la merveille masolo e wana conseil nga na kopesa yo mosala nzambe okobonga lisusu te otikali mobola ya babolani tina lifelo masolo e je suis un bon serviteur moko zano mwasi na nga tozo bimano na mibali musu yela kanga ndembongo masolo e Zambe a permettant ba serviteur de Dieu mususu ba vanda 7 ans na boloko ponga na travailler na kimia masolo e tangu na présenter mwasi ezala ki scandale batu ba ezana ba fille mususu ba leka na ba télévision ba finga ngai ba lobi nano laksa biso ata mwana popite ya mwasi masolo e kumba un faux serviteur de Dieu Nathalie ba pasteur yango na isako que maman je suis numéro 1 pas du Cap la merveille masolo e edina bala mona nzambe te maoma mona nzambe te ngana mona yi masolo e omoni na saboy je suis tout prêt ya koboa que la mutu malade masolo e na ye yo ayembela mama ayoka bien ayembela bébé alala bien un coup c'est ça. Et on est parce que aïe bien monté. Comment on fait l'amour. Le coup t'as gagné ma bonne. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission Nabiso Masolo, Namasolo, to Solo Laka, Namasolo, to Beta Kati, star, pasteur, artiste, nous tournions sur eux. À ce petit solo, la naïto Beta Masolo, toko solo la lelo vraiment makasi, toko Beta passé, parcours, il y a star Nabiso, il y a pasteur Nabiso, Neni Tozo Tambola, Neni Nazo Tambola, Zo Kansa Nini, Makansa Eza Nini, est-ce que Makamaï Sakabiso, Eza vrai, to Eza Lokuta, lelo vraiment toko Katoye Bango, Mbote na babone Nabiso, Nyon Songa, Naïf Sakabino, Son Nape Sakabino, Mbote, c'est parce que Bino Bonoranga, Bokom Sanga, O Naza Lelo, alors Ngana Linga Babone Nanga, Nasepela Nabino, et on a Zope Sabino, Mbote, bisike zwami bino azaya kolala lala malamu azaya kolamukala muka malamu. En tout cas je vous aime beaucoup. On a ba fongole biso vraiment caméra na biso pas gloire ngoma moto fa 3 a fongole biso pena caméra tozo mona pasteur na biso lité ya Kanda. Bonjour pasteur. Oui, bonjour ma sœur. Nina on a sekimba moi quoi. Oui, c'est-à-dire pasteur lité ya Kanda. Azana façon na ye o nzamba kela ye na kati ya bokela mi ya moto Nzambe achaka moko na moko atiti ditope grâce na ye c'est-à-dire ngai de vie naza moto akanda mais moto soki a moni ngai
Oleya yo kakanda ya senti joie kati na ye. C'est-à-dire la vie c'est compliqué. Tikankola me mabiso ni ngazo me mabiso. Na sepeli makasi pona invitation. Merci. Opesingayi. Merci. Na pesipe ba abonné na yo nyonso to pe libota na Nzambe. To yambi yango. O bazolanda biso ba mbote. Merci beaucoup to yambi yango. Pe na ko bakiselo ko moko. Makambo bandi ko sala. Yango nde Nzambe azalaki nango posa pa na yo. Amen pasteur. Bible ezoloba to reconnaître basali ya Nzambe. Amen. To pesa bango valeur na bango. Amen. Pe bango bazobika double honneur. Amen. Eza na bato ebele na misala na bango baboya ko associer Nzambe po ba aventurer ba komi ebele. Nkolo apambola yo po obeti misu kitoko. Na féliciter yo ma sœur. Merci pasteur. Obeti misu bien. Parce que na ebisaka bato ebele soko kutani na ngai. Okutani na demi-dieu. Amen. Ba aventurier pe baza ebele. OK. Ko kutana na ngai eza grâce. Tika nkola sopa lipamboli na misala na yo. Amen, je reçois. Akutani so lisusu na bakonzi. Je reçois. Tika bolamu esopa na ndako na yo. Amen. Tata pambola yo. Amen, je reçois. Merci beaucoup. Babi tata pambolanga na yambili pamboli nanga vraiment na kondima nyonso na yebi ke Nzamba ko pambolanga et puis akosunganga. Tozo continuer émission na biso na pasteur Liteya Yakanda. Alobi soki bato ba monie na musika de vie azaka mutakanda mesoko pusani pemino oloza la kanda okozane sengo. Eza lokola ngalelo na ane sengo parce que na yambie na plateau na biso ya émission na biso masolo. Expliquez biso na moi muketo songa moi mukesima rapidement parce que babone na biso ba yebite idée ya kozala Liteya Yakanda utaka yo wapi. Utaka yo wapi. Merci beaucoup pour la question. Question o batu batuna kangango mingi. Et puis namoko naza conscient. Na yebi ete na sena moi. Soki Nzamba bimisio na miswa batu ezalaka question réponse. Na yebi te soko zo comprendre makambo nazo. Je comprends pasteur. Ezalaka question réponse. Yamado moko azalate. Yamado aye. Amati. Batu bakotuna. Yamado secret na yo eza nini? OK. Yamado likanisa ngo zwaki yango ndenge nini? OK. Je suis un bon serviteur de Dieu, c'est le pasteur Liteya Yakanda. Frappe na le frappe na retour. Makamwa Nzambe na kanisa ngote de viboy. Na lotango pété. Na botami pe na famille chrétienne. Oh. Lana na ebisa yo. Nazo yoka papa. Pour comprendre idée to likaniso zwa ngondenge nini. Je suis un bon ambianceur na mboko yo. Soki zana batu ba yebi ko lia mbongo à l'époque. Ma sœur na lia mbongo kitoko na mboko yo. Eh. Naza muto na sepela ki plus na loisir ya se na moi. Pe na baneko panza mbongo na désordre. Et si ka ba joueur baza ngana okene ko panza mbongo. Et si ka ba musicien baza wana eza bisika na ngai. Eh. Na ba concert ya fikini ngana za wana. Wow. Kasi tongo moko etana Nzamba poni ngai. OK. Pe Nzamba bengi ngai. Ezwanga discussion na Nzambe ya fara pendant 2 heures du temps. Discussion 2 heures. Ezwanga discussion pendant 2 heures du temps. Eh. Na yebi si Nzambe na lobitika ba jewana. OK. Okoponanga tanke ki. Na problème nini? Wana yozo Nzambe. Wana nga na oyebisa ye. Pona soka penza te ko solola na ye. OK. Yamado. Ma sœur, s'il vous plaît nazo senga na yo. Na mboka o soki sana ba serviteur ba yebi Nzambe. Pe ba mona ye ezangai. Memi bedi na bala ba mona Nzambe te. Memi ba Simon Kimbangu ba mona Nzambe te.
ma sœur, je suis le seul et unique au namona nzambe. Jésus. Pena solo la naye. Landa. Na kati ya bavini nyonso onga na salaki nzamba poni ngai pe abeninga na salela ye. Na zuite ya kosolola na ye omoni nini epa na ngai. Nzambe po na mutu atalaka famille ya bimelite. Atalaka quartier te. Aponaka mutu na lolengo esengeli apona ye. Apesi ordre na Sodome. Tango apesi ordre ba o ba résistant ki ba kutanaki na moto. OK. Ba o ba bimaki ba bikaki lipamboli pona koyoka mongongo ya Nzambe. OK. Akuti batu bazoteka na tempelo. Apesi ordre botika batu bayoki te. Ye moko asimifimu na maboko. Ya mibale. Yami Satu, je suis Noé. Hein? Je suis Noé. Noé. Zamba beninga na qualité ya Noé. Ma sœur batu bayoka anga ite. Batu bakoyoka yo ndenge nini. Oye na makamwa nzambe pauvre. Mutuka ezate. Lupangu ezate. Elongi lokola fazer. Pasteur ofinga. Na mi finga nga moko. O nga na zali na fingi batute. Nga moko. Na mi fingi. Po na mi finga ka pe kitoko. Lokola nga mo na mi finga kitoko. Bongo so na bina finga yo. Oko sepela. Pasteur. Moi batu bandimela nga ezate. Lokola Noa zalaki mutu amasanga. Mutu ya ambiance. Ma sœur nazo kende na yo pour la kisa yo ke Nzambe po apona mutu atalaka community atalaka quartier te. Amen. Ozoteya bien. Très kitoko. Et puis na mboka o mutu akoteya lokola nga azate. Azate po ozoteya déjà bien makasi. Et puis naza toucher ozoteya. Soko na papa molimo kende lelo yebisa ye azasoba. Na bakisa. Partagez. Na bakisa mususu. Bakisa pasteur. Soko na papa molimo yebisa ye boy. Na kutani na oya leki yo. Yo papa nanga oza zoba. Là je vous dis la vérité ma sœur. On est ça pasteur papi. Yebisa ye bongo. Eh papa, yo kama mbolo. Omoni nga na mboko yo. Na banga ga mutu te. Je suis sûr na ngai. Landa. Noa beleli batu. Bokota na boatu. Mbule kobeta. Balobi tika biso. Ambiance oyo banaye ko sala tika biso pe to sani. To sala. Batu ba continuer komela. Atongi lolenge sengila ki atonga. Ayebisi batu bakota, batu ba résister. Bao bakota ki basani bakoti. Mbule sani ni ebandi. Na yebiete bakondimela nga na pasi. Na botami epai na mama ndenge mwana nyonso abotamaka. Na papa, 5e de la famille. Zamba beningai bango pe bazalaki na douti. Lelo balongola douti. Amen. Bisika na wuti na o naza lelo na toni nzambe. Amen. Pe lelo naza serviteur de Dieu. Amen. On a kokai koloba yango wana. Merci beaucoup pasteur Alobi apesi masese ebele kaka ne balobarake ozui ya malamu osaleli ya mabe osainini obwaki tolanda vraiment émission na biso na bokebi nyonso biso tozo sala musala pona ko sepelisa bino mbote na babone na biso tolingaka bino tozo continuer toujours ko bwaka bino pe ko sepelisa bino na musala obo partager bo tia ba like et ko sa biso vraiment bien makasi parce que toza na posa na bino ndenge bino bozaka na posa na biso biso pe toza na posa na bino parce que likete akanda ba émission to mona ki ba émission belé ba émission likaki belo présenter moi si ndenge mamba mariage zo umela boy. Effectivement, et l'okweleki kobongisa tope préparation ezate. Tant on a présenté moi si ezala ki scandale. Batu balobi te.
ezana ba fille mususu ba leka na ba télévision ba finga ngai ba lobi nano lakisa biso ata mwana popite ya mwasi na yebi bango na kotanga ba kombo te soko permettre na tanga na tanga kotanga te na lobaki te Bible ezoloba chaque chose à son temps toko lakisa mwasi tika to lakisa te na plaisir et puis faut ko yeba mwasi nini oyo ko lakisa na misu ya batu mwasi nyonso za mwasa ko lakisa na misu ya batu te pour que soukela yo mabe de na présenter mwasi ko présenter mwasi eza nini eza elembo ya ko lakisa batu na komi responsable irresponsable Bible ezoloba boye soki ndaku na yo nano kambi te okokoka pe kokamba église te biso to welela kokamba église avant noke to kamba ndaku oyebi banana présentaki mwasi ba jeune fille nyonso bakimi mbam ngana bane kokanisa na zelongi mabe basi bakokima nzoka bango nyonso bazoyela ngai oui basi musu babakisa mimenga na lobi te lobi bakimi te na lobi na église na baneko kanisa na za mabe nzoka ti baneko ya na église bazoyela ngai tangu na présenter moi si bango nyonso bakimi otika na ba frère na tika na ba frère so sambela ka église ba frère na ba frère moi si azati nga kanisa ta mususu e umeli pota musu ba pesa moi jeep nde ba pesi sœur na biso mususu tozomona ba pesi ba kabeli jeep ayeko ebisa yo comme za serviteur de Dieu ndenge mozana mama mobali moko ando déranger mama kala sombeli mama mutuka ayepa na yo ayebisio papa basombeli nga mutuka ta mutuka yango yo lobi kende ozongisa mutuka aloboyi mama nga kanisi ta musubongo poneti pasteur on opese conseil ni aza prophète ba conseil akopesa ye ezebele et puis tant nazoloba awa nazo remarquer basala nzamba buso ba bazebele kasi zela dans quelques jours ozomona sikoyo libala complet ya yo sikoyo ya ngai sikoyo pour lobi libala eumeli te nyonso ezalaka préparation fozwa date tamsumbongo ezate te tika naza na ba relation tika moyena tanga komona ye awa ezate apwani te yoka na embelo nzemu oza kitoko mingi ponanga mama na yembeli yo nzembo yo mama oza kitoko mingi ponanga elobi mingi nzembo wana na comprendre lo te pasteur te ngai elobi mingi soki ye moko alandi émission yo a comprendre que elobi mingi na comprendre tika na tiki tika te ndeko nanga mwasi na tiki papa na ngai pasteur na tiki alingi te bana na ye bazala ba irresponsable oui alingi tozala ba responsable ya linga bongo na pesi mbote mama ni mama sali maman mama Olive Lembe Kabila sali maman initiative plus OLK kola pambola mama Olive Lembe Kabila apakolo mafuta sika mama waro landa na biso ba servite na pesa na no trouble wani zalaka identité na ngai trouble moko ekoti na minute ona mboka on a kopapole lango penza batu bien surtout une église c'est bien moi pasteur l'été ya kanda frappe na le frappe na retour na ko bete bato lolengo na papolo na nyati yo na ko isi yo okota to hôpital et bale kauki bambi semnene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka oko sale lo côté amen so qui trouble les até moi ba yeba ezate bakoloba wana photocopie na ye yango maka zoka yemoko na œuvre de Dieu nenge tozo servir nzambe boye na ngai na mwasi nanga na bana
na famille directement ba bikaka grâce ya Nzambe. Okay. Bible ezoloba mafuta ezobana na mutu ya Aaron tina na makolo. Ngana famille naza lokola mutu. Ba o batikali baza lokola makolo. Maboko. Ndenge tozobondela Nzambe. Lipamboli ekoko ya na nzela ya madami. Lipamboli ekoko ya na nzela ya bana. Lipamboli ekoko ya na nzela ya famille. Mutu akopambola biso mweto yeba ezati. Lelo nga na kati ya famille na ngai. Famille eza famille lokumu. Banda bakoma komona nga pene ya mama Olive Lembeka Kabila. Amen. Na bika kangonga moko te na famille mobimba. Moi sabima ki aye na bénédiction to pe na grâce ozo bike pa na yo. Ba pamboli na mutuka. Li pamboli tangwe yaka bakenda ko tuna te. Papa simana no mutuka na kende ko tuna mobali na nga tete. Bazuaka nanu. Ozolanda. Eloko liboso bazuaka nanu. Ok, vous avez bisa mobile comme ko informé ye. Papa tala nzela na tambolaki ndeko moko akabelinga mutuka. Eloko na kosenga Bible ezoloba mokonzi ya malamu aliaka nyama litoi moko te. Totanga Bible. Voilà verset. Jérémie. Jérémie combien? Tiens. Ngana ebi ba Jérémie peut-être kutana te. Ah? Kuta ba ngana ba papier o. Combien? Zela te mama na ngai. To sunga na kondeko. Problème te. Ngane musala Nzambe te. Yo zanani? Mutute. Ngane mutute. Ni musala Nzambe. So ipe na boy na otanga lisuste na kitisi. Te pasteur tanga. Po bazape loko te liboso na ngai. Parce que kiti Bible. Na kitisi ko tanga na place na ngai. Te non tanga te pasteur. Tanga ndeko na ngai. Ça mo te pasteur. Tanga te. Tanga na guna yo ote ya bato. Obengela kingani. Oh. Na kofinza malala. Na koka ba jeter ndeko na nga mwasi. Te non ça so ba jeter pasteur. Na koka ba jeter. Nanga kando tanga o préciser biso eza na fongoli nano. Na loba muki après na kozonga na makomi. OK. Balobi nyama mokonzi ya malamu to pe ya mayele aliaka nyama litoi moko te. Ma sœur na tuna yo question. Est-ce que jipi wana apeseli yango na bolimo Nzambe ya solo? Po lelo to yebi mobali apesa mwasi mutuka. Bomanga ina boma yoto bomana. Mama bomanga ingana boma yoto bomana. Yaya bomanga ina boma yoto bomana. Ozolanda. Système moko ese ya mabe. Papa bikabakaba yo muto kabaki mutuka. Est-ce que yo yebite nga na tambola ka makolo? Pona nini obengaki ngai to pesa nga mutuka wana? Faut que nega ko pesa mwasi ya batu. O pesa ki ene intention nini? Ndozo mona mama kolanda bonzambe te tozobelela. Bonzambe tozobelela ngo na munoko. Omoni ngane na fandi boy. Nazana mai na makila. Nazana nzoto, nazana ba sentiment. Nazana ba goût, nazana bilengi. Oh nyonso batu basalaka na mokili ngape na salaka ngo. Pastor. Na bandela a zéro na linga lilo ba moko kitoko na bandela ngo deux fois. Okay. Oh nyonso batu basalaka na mokili ngape na salaka ngo. Pastor. Batu basala ni toliaka. Nyonso. Nyonso. Na longole lo côté nyonso. Oh batu basalaka na mokili ngape na salaka. C'est-à-dire ya kolobeza nini? Ma sœur, conseil na kopesa yo
ata libala na yo ekufi po mosala nzamba boyi yo tambusama kaka na vérité soki eza vérité mais soki eza vérité te eza na bato ebele tomonaka na mabala bakabwani toyebaka te ntango mosusu papa na ndaku esazwa deja bafuti ya mwana mobali wana bandaka kala ntango eyoki ekomi ya mituka atomboki alobi oyo ekoyesala nini eya oyo ekoya eya na yango wana na vie esengeli toyeba biloko bazopesa biso bazokabela biso na lolenge nini. Ma sœur, soki ngai na vandi na bani ko kabelo biloko mbala ebele talela ngai lite akanda zo kabela nga biloko na intention nini. Ebandaka na kokaba na bato baza na moyen ebandaka na kokaba yamado jipo na moni zo sala eloko te zwango na mikolo tambolaka nango mukolo ko lemoteki na oyango olobi akabeli nga deja mutuka seke soki na senye lupangu aupesa ngai pe moma ya zo kabela yo azape na bénéfice moko oyo azozela na nzoto na yo na yango wana foko sala prida na kokoloba mabete pona mosala nzambe na kokoloba pe mabete pona mwasi na ye po vi o bango ba vivwaka nga na yebi yango te tena bali ete azolinga bala ye mena na bali ete baba fiancé nenge yo zana mama ma sœur conseil nga na kopesa yo amona nga nanu aluka nga na to solola jipa ngo ya combien babi jipa na valeur à $20. Ma sœur pardon luka nga na jipi wana luka nga to azongisi jipi oza zoba makasi ma sœur yo na mona te bobala ni pena mobile lelo be akufi na ye yo tikali na jipi. Tout est vanité, pasteur. Tout est vanité, bien sûr, mais Jeep, c'est le gros sac en angote. Vous avez combien de femmes ont le Jeep dans la vandia? Pasteur. Si on a eu un mamie tout que ça, on a quand makasi. On a dernièrement autre chose là, on est pola. Yo sko zui à mobimba. Hein? Quel est pola? Ah. C'est comme un sola mi tout kana lingi sur le bango na TVT. Na bende lo mo bo epolé tambola raté. Tu peux y asika. Ah! Ma sœur, même maintenant bande kono na famille ba oyina yo. Nga so na bande kono na biso li suste ngande kono na zali. Yo sana bande ko mibalo sana bande ko basi. Okoke no so aji pa na to kono tika kuna. O te kango so mbata mabele. Bo esape problème ité. Bo linga na kana mutu apesa ki oji. Musa nzambe. Ah italinga ité. Musala nzambe na maîtrisité. Bible écoute zoloba. Est-ce qu'il y a tant de moi suana aligné vierge? À côté déjà moi c'est ça travailler. Oui. Bible zoloba ngo tangu mutu ayambi Yesu. Lokola nkolo pe mobiki sa komi ekelamu ya sika. Tangu yo su moi si comment on a sous les passé na yete. Mona kaika kaza ya sika. Bosoko zo moni asa ya sika. Mo be na makanisi mabe ezate. Mami bala ba yuma baza ko ya ba se. Tala mon nganza ma préparant kitoko je suis un bon serviteur. Moi quand ça non moi si na ngato so bimano na mibali musu yela kanga ndembongo. Pasteur. Ya solo. Ngalo bana ngabiloko na sa kuitwe boyeya. Ozo nsanda mo mende amasanga. Na tongo boy. Bana ngai. Classe na mbeta liba kuna oyeba te bo olimbisa kaka. Pasteur Bomingai, merci vraiment d'abonner la biso. Abonner à Karine Yamado TV, toujours continuer émission la biso et les kakita comme kasi les noms on se kaka kana sibino a eza samo et on s'arrête mais toujours continuer émission la biso pasteur Azolo ba kitoko azo pesa conseil kitoko makasi et ça la biso vraiment bien makasi. Et ça pasteur conseil à suka tous les kana l'étape biso suka. Conseil à suka na kopesa l'homme de Dieu. Ko ba pasteur yemo kutana mutu kate. Téléphone on sait la couteau et ça est bien té. Oui.
omoni peut-être qu'il y a zo kanisa lipamboli fwe bandelaka na nzela na ye na vie zamba ko pambolo ta pamboli mwasi omoni jipi wana ezalaki déjà élévation pour na bango po bakoka pe oteka ngo pe aza mwasi malamu na basi mso akobomba secret oyebiso te ekufeli ye na motema alalisaka ngo mpe na la polisi yo yebaka te ntongo paki azwi abimi aye kozonga tiki yango na la polisi pe banouveauté du penza banouvelle modèle ya sika conseil na kopesa mosala nzambe okobonga lisusu te okobonga lisusu te wana conseil nga na kopesa yo mosala nzambe okobonga lisusu te otikali mobola ya babolani tina lifelo okobonga te ya babolani tina lifelo o tina lifobo okobonga lisusu te mama o lifobo eza bato nyonso fo baloba ngo bongo eponi bilongi ese elobi ke elongi ekoloba lifobo te mama nga kutu baterme nyonso bato babimisaka nga na mosala nzambe ya buzoba tangela biso 5 terme oyebi oregrete awa tika émission ekokatana bakonzi bazotala po je suis prêt mpona kobimisa babétise aso mokima awa master nabimisa makambo empoli nga nakobimisa makambo ya salite okondima te yo lobi 5 terme ya mabe osutuka maser okata émission mbango je suis très impoli nayebi yo vérité vana na tika émission eleka na kimia merci merci ça mon sera lobby mais parce que toi qui on dirait na ba wariou boza na rancune et tout qu'est-ce qui se passe ba toi comment diembe la pena section trop ba pasteur mususu ane pasteur ayebana na ya sila alukio akomo travailler na succès na point ni oui landa Nzambe aza nzambe ya multisystème. Nzambe nga na bengaka ye nazangaka moya ko bengela ye. Yamado. Tant nzamba ninga benga nga na banda ko travailler na mboko Kinshasa a comprendre ki ete na kozoba risque ebele. Atalaki vi na ngai pe niveau mbongo ezate vie ya pasa lobité mwana oyo na moni parole kati na ye pe na bakiseli lisusu parole pire ya solo soki na tiki bongo akokufa. Nzambe a permettant ba serviteur de Dieu mususu ba fanda 7 ans na boloko ponga na travailler na kimia. Nzambe a permettant ba serviteur de Dieu mususu ba vanda 7 ans na boloko ponga na travailler bien. Boloko a prison. Oui, à prison makala. OK. OK. Nzamba permettant ki te batiela nga bakala. Na vivra pendant 7 ans. Ba misusu ba leba poison na buzoba na bango. Ba misusu ba koti ba boloko, ba misusu ba beli na boloko. Ba misusu ba bimi bibimba na boloko. Après ko bima na boloko 2 ans ya kozwa soin ya nzoto. Et ça li combien? 9 ans. 7 ans na boloko tango abimi soin na ye po balandela ye. Po kuna eza système ya ko pepanier bangungi solo salité. Tango okobima beri beri. Soko za mutu apembe obimi lokwa mutu asili makila. Soko za mutu amunene obimi lokola mutu ache chafouin. Soko za mutu amukie obimi lokola mutu aswi sida. Ale nzambe esko kokweyisa ba église nyonso. Asali ete ba serviteur de Dieu o baba ne ko travailler na volonté nzambe te mitakala na bango bimali libanda. À partir ya wana nzambe esko asalela kinga makasi. Pe nzamba eko pesa nga message alobi soutenir Fally Ipupa du Cap la merveille. Ah OK. Si mukolo mutu na yo ekokota na se ya mabele. Est-ce que lia na tuni nzambe
okokotisa nga na buzoba ya bongo pona nini yoza musala nzambe me nzamba tindi ngai kuna et puis na tuni avec autorité nzambe ozotina nga na musala ya buzoba pona nini nzamba ayebisi nga lobi soutenir Fally. Okay. Momo ya Fally ya miziki sur 100% aliaka 50%, 50% pour na bato bazo souffrir. Okay. Wana tiko nzamba bani ko expliquer ngai. Wana nzamba zo expliquer. Nzamba za ko expliquer. Mutu mususu te. Ponga na yebaka Fally na quartier la terre. Esili. Nandimaka peteke akokozana bandaku, akokozana mapangu, akokozana mituka. Na yebi ete ba musicien baza ba mandia. Nandimaka teke Fally akokozana niveau wana. Nzoka Fally esa tombwa makala. Wana nzambe ka zo expliquer. Nzambe mutazo mama. Na kitsa nzamba ngwawa. Te ko kitete na zo tuna so ye mutanda. Ese so na kitisi a o résister. Na o résister te on makam. Sono lo bakutu kimbangwa mona nzambe te. Edina bala mona nzambe te. Maoma mona nzambe te. Ngana mona yi. Oza grâce. Grâce à nzambe ma sœur. Omoni na zaboy. Je suis tout prêt ya kobwakela mutu maladi. Nganga kisi ayimitaka nde oya biso. Wana eza vrai. Biso tozana oya fresh. Amen. C'est facile na bwaka. Na bwakelo. Te ko bokela ngate. Eso bokenga osamsande. Na me essaye kaka. Te ko mekate. Te essaye. Te na boy. Pour essayer ya kapena banzoto abato. Te. O chete me pa na bwaki. Te. 2 semaines leli papa pasi na saini na longoli. C'est facile. On a ngai. OK. Tango bazo benga biso nganga nzambe. Je suis plus que banganga ya mokili. Amen. Nzamba ebisi nga soutenir ye. Na pesa première prophétie. Ba munene. Na bi Fally. Ba jibe ba wera ba musicien ndenge na ndenge be héritier. Ba kenda ko affronter Arena, Bercy, ba betangote. Nzamba ebisi nga na ebiso nini? Kozala na soma mituko eko tumama na poto te. Kozala pe na soma bato ba okufa na poto te. Nzamba lobina yebiso yo kobeta oya na mbongo wana po ya ko soutenir bana ya mboka. OK. Na pesi message 2 semaines avant. Na ebisi libota na nzambe oboza na Canada, na États-Unis, na France, na Belgique. Bokende kokota concert wana. Mama moni na vandi boy. Na ebisa Fally vis-à-vis na bi Fally. Ato bandi ko pekisa nga banda tongo ti poko na tika makamu na yo na ko tika te. Et puis na ebisi Fally na zo salelo sans intérêt. Soki yo moko sepelo pesa ngo seni o pesi mal. Te na sengi na maele te. Bo so pa pesi na ozwa te. Te. Asa, yon to leli dip. Te yebisa ino ameka ngai. Fally pour pas cap la merveille hein. Yebisa ameka ngai. So meki pasta lo na ozwa te. Yebisa ameka ngai. Meka ena. Ata o bukwa lupangu yango na ozwa te. Fally apio lupangu. Na ozwa te. Mama, kamwisa Congo. Bawawi bosi. Eko kamwisa Congo na koloba te papa. Zamba ebisa ngana salilo sans intérêt. OK. Na ebisi ba wa réunion so boye bisa Fally pupa. Ameka ngai na n'importe quel eloko. N'importe quel eloko ameka. Total na kozwa, to na kozwa te. Mais na asire yo. Zamba lola, soki na zui. Na tambola isu na miso abatu te. Parce que on nous girait bien. Nzamba lola. Soki na zui eloko Fally akopesa ngai. Na limo na mokili oyo. OK. Na ozwa te. Nzambe amatisi mwana mobali wana na tina. Ma sœur, omoni mwana oyo aza orphelin de père et de mère. Ntakoma akoboko les nzambe. Pour Bible zoloba soko toucher bana bitike za lokolo toucher nzambe. Parce que Fally pupa andima kozwa bana ya bongo en charge.
azotangisa azolesa azobokola eza na mwana musule lozo 6 a classe alobi fali abanana nga depuis na première primaire tina si na 6e pe fali atininga na université eza facilité nan sele ko soutenir fali batu bayoki message Nzambe a touché bango bango balobi te lité akana zolo makambo ya solo allez suivre les guides eza mobeko na pesaki c'est-à-dire mobeko nga na pesaki mosala Nzambe nyonso na mboka soko za d'accord na ngai soutenir fali do moni pe basala Nzambe mususu bakomi ko ya ko bautama ko ya ko diembela na kombo ya fali OK ozo comprendre mais Nzamba lo baki boye pasteur wa ko soutenir fali et le kwa liboso na carrière pastorale na efasa na témoignage ya bien lokola ngana na témoignage ya bien ba o ba ko na simata ba za mabe problème c'est nini ezati OK yango ba odiembela ko na pesi tous les warriors mbote boza conscient bana bo bani makambo fali inane na nekokite boza conscient tout le ba makambo avec ba preuve maman fali ayambanga yi na loba maloba mibale fali ebisinga bi papa na confirmer za mosala Nzambe OK fali ayambanga yi na ba vidéo le quoi mosala Nzambe oyebi pe banzemba fali oh maman kozwanga n'importe qui te soki na bina yemba album mobimba ay kozwa biso ta ata ndambuka naye ngaye yo naye yo ayembela mama ayoka bien ayembela bébé alala bien un coup tenebite ce qu'on se comprendre shérif ni kanga liputa mama mosusu tena kolinga kaka yo atana ba oyo baleki yo na bote pasta koko fongola ndako nga na batama pasta koko fongola ndako ponga na batama na ebite ce qu'on se comprendre pasta oui mama kasi bozo bing mama kasi tango na koma na point oyo posa nazongela na nga vi na bango tango na koma na point oyo posa nazongela na nga vi na bango kopengwa eza facile même lelo na kopengwa pe mais kobongola motema eza facilité tata pambola bawariyo nyonso fali pour pas cap la merveille problème na ba warrior te considération za makasi OK pour na minute yo ngana lala kande na ba requête de prière ya fali na maboko oyebi ke to na Ramadan na Dubai dimanche nazola na fali OK Ramadan na OK ne Ramadan omona ki fali talati biloko ba musulman mais balobi moi na no ya molimo azana ba problème sérieux moi si mususu abimi alinga intercaler maman nana alobi maman nana te yende moi si babala légitime et tout conseil ni no kopesa moi no rapidement parce que to comme na suka conseil na kopesa maman nana kechope yaza maman bafana maman nana kechope la reine mère Zamba pambola yo pour na album na biso ko remarquer to yimbela ka mingi nana Ketchup la reine mère c'est-à-dire mutu aza mieux placé à gérer makambo wana nyonso eza fali pour pas di cap la merveille ngai na makambo fali na koko déborder ba monter nga ba pasteur musu bazo déborder ngai limite nangeza ko bondela pona vie ya fali OK mi pepe bambonge ekoko ya secret nangeza ko bondela pona fali pona ko teka image ya bien ya fali yo kene ko loba fali azana mintenge fali azana nini soko ye non mosala nzama ko loba ningwana wana zo tinda fali na impudicité ozo tinda fali na kindumba
un faux serviteur de Dieu. Nathalie ba pasteur. Yango que maman, je suis numéro 1 pas du Cap la merveille. Nasa n'importe qui t'es, nasa n'importe qui t'es. Tala ba parole nyoso bimisa. Fali asa mwana biso to kambaye na molimo. Et puis fali biso to bani ko kambe na molimo na tanini. Na ta ya suka carrière c'est que likolo. Depuis tout ce temps-là. Depuis tout ce temps-là, on a na quartier la terre. C'est différent parce que yonde nzambe à la kisio révélation. Batu mususu bazo na sentiment moi ba lo makamwa bien exacté. Tout battre la image du cap. Du cap asa mobula basité, du cap asa ndumbate. Okene lo bakesa na mintenga za ba nini. Okene ko bana ko détailler ba biloko musu ya buzo ba pona fali pupa. Non. Vidéo ya bongo bo supprimer ngo et ana sensité. Biso nzamba che biso pe mena fali to kota na vie privée na yete. Biso to bonde la pona fali. Fali azo ba concert bien, azo ba concert mbongo. Mbongo wana azo ba contrat minene. Mbongo tango goya e ko sunga ba bola, ba ni tike, ba vevi ba ofele li pambo de ko kita sur likolo na ye. Biso pe bato zo bonde la pona ye ponza ba fungola ba porti. To ko zanga pe un tiers ya ba orienté, papa mela koka. Papa me la maille. Nzeki ndeti ngana linga kabilo ko wana tango ba wario basala. Yosko linga no ya ba wario mais fali ndo ozwa. Na fali na kozwa te. Na kozwa te maman. Ba wario c'est mon pesier ozwa mais fali nde na kozwa te. Osoki na zwa ko lobake c'est que na bane ko soutenir avec intérêt. Ngana nala kisa eke nzambe ne mutu atindanga na soutenir ye. Alobi ma belle la télévision. Alobi ma belle ma kassi. Alobi ma belle, alobi très sale, alobi salité ma kassi. Un bon serviteur de Dieu encore le baning wala te. Papa na touché tine lamba alobi ma belle. Na touché yo tina tinik. Ya suka alobi ma belle. Oko lo baba monte pona mwana. Un bon serviteur de Dieu. Oko encourager impudicité te. Et puis à ça la kangote. Maman fallait être fidèle. Et puis la parole na hier fidèle. Papa na koloba oh la kanga te na TV. Ala kakio. Mais na zongo gati. Amomi ngai. Na zongo te. Alors bane oh la kakiete mais son pied en zoité. OK. Les amis des pasteurs étaient à Kanda tous les warriors au zana katia Dubaï. Nazo longwa dimanche. Obakene Ramadan. Ngape omoni ngani na zabwe. Pona fali na kota ka ba religion bi kota kota. Na minute na koti na islami pona fali. Ngana ko sambela te na ko tia mtu na sete mbu na sete na ko yana telemi nazo tala fali ndenga zo belela oya ye. Ngape nazo belela oya nga e accompagner fali. Donc yo soutenir que soki lelo akomi protestant protestant. OK, et oza papa molimo mo bien. Maman. Et ndako nganga to kontina yi. Oh, kayo ke baby sabikila ku. Et le côté. O soutenir na soutenir ye ka ke simba. Musanga no sabikila kilane yo ebisinga ngande nganga banganga ngayo na ye. Nazo pasteur amoy. Asa chance. Aussi pe la makasi. Et puis ngamo ko pe na zalaka soki na pesio prophétie. Ma sœur année où ezo silate. Ozo bala libala molonga. Soki na moni année zo ke na ko sila libala les yeux ngamo ko na récupérer yo. Na linga te prophétie na ngende perdre. Merci beaucoup, merci d'avoir abonné à la mission Nyonso, hein, mon compteur, je pense que vous l'avez émission bien makasi, émission la mission l'équipe kitoko makasi, un mot de la fin pasteur par rapport à Makambo Nyonso ndenge zoleka. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord, pour l'honneur et puis respect. Kolo apamola bande ko nyonso oyo balandi biso na batango oyo na ebiete bu bénéficier pe quelque chose pour naza mutu koloba o nazo loba ezana maloba musupe ya bibimi ya mabepe salini ebimi nena ko senga na bae nyonso o bozali bana mboka na pesi no ba mbote tata pambola bino ya mado ngana zana fox moko ya ba fanatique te mi balemisa to basangani te ngai ba uti ko nommer ngai na comme na force communautaire c'est-à-dire force communautaire on azana ngo nengi nazo kene Dubaï boy communauté congolaise basa na Dubaï bango nde bako yamba ngai OK zo mona force wana pays nyonso na ko kende loko la structure ya communauté congolaise ezalaka na tous les pays yebaka communauté ne muteko yamba ngai OK na kolongwa awa
dimanche na 13h na pèse déjà information mama kota vidéo omba na pèse déjà information pour la communauté congolaise à Dubaï baya ko recevoir li pamboli kaka na aéroport wana ya Dubaï na pamboli mbala moko donc batunia so ba ozona aéroport na enveloppe na ofandi na yo yaka na mona aéroport boya ko so ngai wana ko ozona aéroport ba pesa téléphone bana ko lela ngo wana ozolande merci na Pablo Kitambala maison Kitam si papa social kola pambola yo merci na papi Bunzi papa français famille Mosengo tata pambola mo bato na zoloba azo partager malama ko vidéo merci na patron des patrons les grands producteurs Hossein Saidi na Turquie kuna na Istanbul tata pambola yo merci na Prince Monzali tata Lopango tata pambola obisika bizwami yo Luseve Kweno na Mputu tonton na Mputu tata pambola kuna na Suède bisika bizwami yo ndenge ozolanda ngana ya Madonna tango aboye Elikia Christian Kambaj na France kuna na Lili tata pambola yo les pères des orphelins les maris des veuves les boss Jacques Sobanoka na 4 États-Unis papa banebele tata pambola yo héritier mpaka 7500 giga pese loko ozo loko na 4 États-Unis tata pambola yo maître Patrick Mpiana maître nazana ba problème ebele fo ya ko sambela ngai maître avocat Patrick Mpiana na 4 États-Unis tata pambola kuna bisika bizwami yo Kervin Kambaji tata pambola kuna bisika bizwami yo ba nyonso bolandi biso Michel Bokecho Mimi Bokecho ya José Moulumba ya Beni ya Barça tata pambola bisika bizwami yo na Bosanité mon manager privé papa Anthony Mubi yé nazo sala ete po makambo ekende liboso et puis Coco Dema bisika bizwami yo merci pour l'invitation ma sœur kola pambola yo prochainement soki ozana bosenga na ngai ko hésiter te na koya ko sala mosala pona lokumu na Nzambe na ndengo yambeli ngai soki poko loba papa na sepelo ya ko sala une semaine to vana na biso e ko sala pe mabete kola pambola yo. Merci beaucoup, merci d'avoir abonné la biso nyonso bolanda ki biso bozala ki wana branché connecté pour na kota la biso en tout cas vraiment na pesi no ba merci ebele et ba merci sur na ba abonné à Kangani Amado TV merci pour vous partager vidéo merci pour vous tala tolinga rabino parce que bino bato pesa biso courage ya ko sala musala oyo na pesi bino ba mbote ebele et soki bo tala ki vraiment soki bo tala ki image ezaki vraiment kitoko makasi gloire ngoma moto fa 3 azaki na sima ya caméra pour na kopesa biso image oyo ya elengi makasi boye na pesi mbote na Sylvain Luseka exaucé na pesi ba mbote ebele na pesi mbote na Francine merci beaucoup parce que tozaki na bato mususu assistant ki biso na sima ya caméra Anthony Mubi Anthony Mubi donc na Chiluba Anthony Mubi donc merci beaucoup azaki on a assistant ki biso et na cameraman na biso azana sima na pesi bino susu ba mbote ebele et je vous dis merci. Merci na Coco Dema, merci beaucoup parce que avez assisté sur ma caméra. Je vous dis merci beaucoup de se retrouver dans l'émission Moussoussou. Je vous dis check, bisous, bye.